finale est déjà établi. Oui, oui. Mais, monsieur le PDG, nous avons inspecté votre entreprise pendant 3 jours. Vraiment, le constat est amer. Vraiment amer. Très amer. Comme constat, il y a la gestion dans la première rubrique, beaucoup d'anomalies, les désordres, et laisser aller. Bref, rien ne va dans votre entreprise. Et si, dans la première rubrique, j'ai parlé de la gestion, là j'ai fait allusion à une facture que j'ai vue à la caisse, où vous avez payé le tarif de $10 000 pour l'entretien d'une seule voiture. Ah, je m'attendais, parce que, vous voyez, la raison pour laquelle j'avais suspendu mon administrateur de financier, M. Doudou. En même temps, il m'a dit non, pour ça, on avait été plus qu'il y avait déjà suspendu. C'était pour cette facture-là. Mais il y a $100, il a été coûté $10 000. Cette facture n'a pas été entreprise, pendant que pour a coûté $100. Et moi, je ne peux pas accepter que même Binomoko ait un simple entretien d'une voiture, quelle que soit la marque, mais qu'elle coûte $10 000. $10 000, on peut déjà payer 2 voitures et à occasion de tout. Vous avez la facture de $100 ici? Oui, toutes les preuves sont là, tout le monde a une entreprise, veuillez nous démontrer s'il y en a. C'est la facture de $100. Je ne sais pas si c'est vraiment important parce que c'est connu de tout le monde, parce que au moment jour au Boyakia, bon, c'est le même jour où je l'avais suspendu pour cette facture-là. Elle a laissé facture, maintenant, bon, facture, on dit qu'il a mis ça. Tout le monde à côté de la facture est bon. Ça m'a étonné. Facture est bon. Mais sinon, tout le monde est au courant de l'entreprise. Et la direction de la banque, il a dit que la facture, il y a $100, il y a $10 000. Et pour le moment, cette facture-là n'a jamais embauché. Mais je peux chercher à continuer à chercher, je ne sais pas, mais pour le moment, il n'a jamais embauché. Mais sinon, c'est vraiment une preuve. Le PDG, facture à $10 000, vous êtes dans le classement, c'est une voie test. Mais on vous attend de parler. Vos utilisations ne sont pas valables. Au contraire, on les a dit la stratégie de défense là, monsieur le PDG. Oui, mais ça, c'est une situation que vous devez comprendre en tant qu'Africain. Mais vous mettez vous allez voir. Déjà, quelque chose à la sincère, monsieur le PDG. Mais je suis sincère. Comment vous justifiez, facture, vous avez tout ça, vous confirmez, boum, qui. Écoutez, mais quand vous facture, vous me dites, vous coûtez vous coûtez qui a. Si vous voulez se déshabiller, je ne sais pas si c'est un cas, ça, la ligne, il y a mis Boma pour la facture à $10 000. La vie avant, je me suis dit, c'est une facture. C'est la scène que vous avez surprise ici. Ça, c'est des racontages, monsieur le PDG. Nous sommes des audits. C'est pour ça un rapport moi complémentaire. Nous avons recueilli tous les éléments concrets. Même la Cameroun a déclaré moi tenu à vous coucher. Elle a déjà couché sur le rapport. Vous couchez dans le rapport? Oui, déjà couché sur le rapport noir et blanc. Mais ça, ce n'est pas important. Ça, ce n'est pas important. Donc nous allons transmettre le rapport auprès des ministres. Ce n'est pas important. Il y a une autre chose. Il a déclaré. Dis un peu ce qu'il a dit. Monsieur le PDG, est-ce que vous êtes marié? Oui, je suis marié, père de... Vraiment? Nombreux enfants, oui. Monsieur le PDG, écoute, monsieur le PDG, vous êtes un grand responsable, hein? Le numéro 1 de l'entreprise. Il y a des endroits bien appropriés, bien aménagés, bien cachés pour faire des actes pareils, pas au bureau de l'État. Non, pour la moussala, on va aller louer un hôtel. Hein? Alors, on va donc le système comme un moussala, on dit comment mon boulot. Je ne veux pas dire que tout ça, tout ça, ça va être un bureau, tout ce que nous avons fait, c'est non. Ça, c'est normal qu'il y ait des candidates dans le bureau. Monsieur le PDG. Oui. Alors, ce que vous dit, Maman Kambu, monsieur Dodo, je dis la question que yo, autant vous la rana, ni bail. C'est lui qui a déclaré ça? Oui. Allez. Mais la preuve est là, monsieur le PDG, dans le côté de côté après, c'est responsable, hein? Il faut quand même un peu de respect. Mais puisque l'autre était à moitié nu, nous avons dit, il a confirmé que c'est sans son boulot ici. Et vous-même, vous étiez avec des tenues là débraillées. Est-ce que vous comprenez la situation de la ça? Tant facture de Bungi, je voulais menacer que quoi sa facture. Alors ailleurs, il va dire que je l'ai embarqué. Vous pouvez me dire que c'est une non. Non, on ne peut pas raconter des histoires comme ça.
Monsieur le Président, quelle que soit votre défense, mais nous avons écrit dans le rapport. Je n'accepte pas. Et vous allez montrer ce rapport au ministre? Oui. Ça sera transmis sur les droits. Et en revanche, vous aurez une note de demande d'explication. Non, mais secrétaire. Est-ce que nous allons marier, oui? Oui, moi aussi, bon, namona kabana, mais madame n'a pas moni. Namona kabana les baya ka flow du bon. Mona kabana, c'est comme ça qu'il en était. Si pas tu m'as dit madame n'a pas moni, tu vas aller baya ka mona. Bon, monsieur Coco. Bon, monsieur le PDG, total de 3 jours à Ozaïnayo. Mais il n'y a pas collation, pas même un coca. Il n'y a pas moyen de supprimer ce paragraphe-là. Bon, il y a quand même un Sony, ministre de Tanga, Bleu Condengouan. Peut même vous embêter parce que Bleu Condengouan, ça y est, ça ne va pas lui plaire. On peut vraiment beaucoup le paragraphe, voilà, ça m'arrangerait et ça pourra vous arranger vous aussi. Il faut qu'on peut le faire. Si ça voulait être souple, soyez souple. On a fait souple, on peut rectifier et faire un bon rapport. Sans même collation, pas un coca, donc accueil mon coup froid. Ah, monsieur le président, vous avez le dernier mot. C'est ça. Alors, vous n'allez pas quand même partir comme ça, vous prenez un petit transport. Bon, vous avez $10, hein? Bon. Non, ce n'est pas une corruption, un transport. Hein? Ne vous dérangez pas, ça c'est trop minable. Les inspecteurs comme nous, il faut se contenter de monter à beauté pour le transport. C'est ça, on va la taxi express. Ils ont quand même un foot express. Gardez ça pour vous. Hein? Bon, nous partons et nous allons transmettre le rapport acquis de droit. Vraiment, ces paragraphes-là, il n'y a pas moyen de... Non, il ne faut pas rectifier. Il ne faut pas rectifier. On va pas attendre. Madame, peut-être un fumble à congélateur. Ah, le cœur, vous l'avez fait. Peut-être un des fumbles, ça n'a pas de problème, mais ça va fumble à la congélateur. Vous avez quand même un respect. Nous avons un grand frère, mais nous avons un grand frère. Oye, Odeki. Oye, Kodo. Yo, ce qu'on a dit, c'est que nous avons un côté de nous, nous avons un côté de nous, nous avons un côté de hein? Nous avons moins à battre. Nous avons moins à battre. C'est bien un servitude. Ce qui dit que tu as besoin de qu'on a un abisso et de la servitude. Ce qui est la famille, n'a pas besoin qu'on soit, n'a pas besoin de la maman, n'a pas besoin qu'on soit la servitude. Le long à qu'on soit yango, on peut s'en faire la war. Maman a beau tirer pensa, madame est espion tout bien Nicolas Nzala. 3 jours, maman a dit que pour dire ça, c'est la catanda. Nicolas Nzala. Vous aussi, quand nous avons besoin de la bilo, on a besoin de la masanga. Maman, c'est tout le monde vers la masanga. Maman, c'est la servitude, on va lire qu'elle est une fois négociée. Qu'est-ce qu'il y a? Kasi mama na yoku na asolia tena wako lia zate na ya hapo na zota soso kama moko pa mana konjateur baba liyo kanela konjateur ngona fungoni nalo bati Ninda kwa hiyo mteza gerant zali yote ozo ba gerant ya solo na ya mwata kolata yobo tena mwata lati lokola liputa ya solo ozo ba gerant donc gerant makamuno na biloko no obosa nyama mwa bota yo et sio bala na mbani batemigire ba kutumtene yo tumteka yeko bala na mti
baya kutumika kayo donc ofinga mombeko balokola ngai na bala te yango wana kofinga mbo ozofinga ngai wana mokili momboka ngam na bala te pe basuspendre ngai na mosala tokotala soki oyo bani kozwa soki bozirango supai suspension mpe eza révocation te ezali te kolongo na mosala soki basuspendre yo lelo likambo te mais lelo oyo soki babike basuspendre yo elingi koloba te ke provision nyonso ozalaki nango na ndako mpe kaka lelo oyo elimwe ngai na kozwa biloko mama na nga komi kasi makambo nayebisaki yo ya dudu yango makambo nayebisaki yo jour wana mbongo makambo oyebisaki ngai ya dudu ndenge nini mbekende kotika dudu mokolo makambo bakende kosuspendre ye nazwi carton yango ya makabo nakolia yango kidiafuka landa carton récupère ce carton là landa carton na soya kakija zonga na yo sasa ungepona ozoloba ndenge wana yo moto meseni te ndenge wana kasi mwana mwasi ndako oyo singa na zaki ezali yo bon awa azoyeba te nga nazali awa nazosala yango na nko ye mpe aza mwasi libala yango eza peta ta bali explike ngana makambo yango ndenge nini kasi makambo nayebisaki oni makambo nyonso kaka boye ozokende makambo malembe oleba suspendre dudu moto asali makambo baye kosuspendre yo osalini yo moto ozwaki mbongo yango na kesa leta te nayebisaki ke facture wana entretien voiture na nga wana ezalaki $100 esiko dudu asali bajonglage na ye ake kuna akoti facture ya $10,000 ntango siko bato ya audit baye bato bomoni facture wana ntango baye epai na ngai facture eza lisusu mais $100 afutaki te futaki $10,000 na entretien te facture eza sesiteke wana ebungita boye elimo na kati na biro esili bato nyonso bayebi ke afutaki $100 okebaka na dudu wana malgré boyebani boza na balie na biro ya mosusu ya libanda ifo kokeba na place ya mosala place ya mosala basakanaka nango te ndenge okende otikela dudu facture bapesi yo ezali kotoka bapreuve okolakisa pour ke soki makambo ekwela ye moko sikoyo obungisi facture okosala nango nini bayebi nango na kati ya entreprise afutaki $10,000 afutaki $100 bato nyonso bayebi mais bayebi yango basuspendre eza ye te eza yo yana ndako pas de repos atteinte au honneur ekomi lisusu ya bolenge yo olobi likambo ya $10,000 ya facture ya nini non yango naza koexplike yo moni jour nabengisaki dudu dudu aza komona te aye na biro na ngai natinaka mafacture wana alakisi facture pesanga justification ya bafacture oyo yo ofutaki $100 ndenge nini ekomi $10,000 justification eza te siko mbala moko namoneka bafacture elimo na kati na biro dudu pesanga facture eza komonana te bato te ngai nakofuye yo baya na baposhe na yo na bachaussette na yo fona retrouve facture elimo kaka boye ntango bainspecteur baye bakuta dudu presque 2 minutes sikoyo bayebisi ngai o voila tala makambo ya déclaration dudu asali kutuli osalaka boyeboye kasi dudu kuna kengai na lingabo mbali bainspecteur batiango na kati ya rapport puisque basirprenaki saino na kati ya biro na ngai sodokamusinga donc yo mpenza kikamala do bino bozalaka nango na dudu ezalaka nde ya makambo mosusu ezalaka nango ya pamba te bato nyonso baza kofanga makambo wana dudu apekotisala déclaration kuna yango batiango kuna donc dudu azali liboma po akende odeklare femme et puis dudu akende kotikala presque nu na kati ya biro na yo bayakokuta bino mpe na bainspecteur mais sikoyo okanisi nini wana eza makambo akoseli ngai akoselo ndenge nini nakende okoselo makambo boye bakende okoma ngotina barapport na kati ya namona ndenge nini baparent na ye makambo dudu asali ngayakende ozwa décision mpona dudu o wana nzoka nde okendeke mosala okende kosala makambo buzoba ndenge wana Mama Sek. Jo, na mingi te. Soki nga na komi na te, ofongola porte, na biro na nga, po essuyer. Désormais et dorénavant, l'habitude wana esili. Ça va? Ok.
Voici, le Shabbat. omoni biro ape Wani biro nanga? biro no Nazali PDG awa. Donc awa nazali mokonzi. Ça va? Makamba oyo omonaka kuna donc libanda. moi Et puis tala. Ça va pas y c'est quoi tala? Dinga lati. Ce n'est pas bon. Il faut avoir une tenue décente. Une tenue, il y a Komonaka, Sika Basebele Batali. Hein? Ils ont ma baie. vous allez entreprise d'État. Donc, vous êtes du PDG. Donc, il faut olatara, tout ma puta. Tout ma robe. Mais où est-ce na biro basala bongo bayekanga mabwete encore une c'est bon, vous comme maman secrétaire. Désormais, Kouyaka, Nabilamba, Issousouté, Nabiro. Nous allons à la souka. Ça va? Vous allez secrétaire, il y a direction, il y a DG. Vous êtes là, hein? Bien. Tu sais dactylographie à la machine? Machine. Voilà la rapidité. un peu Combien de mots à la minute? Combien? Vieux, alors à ça qui est dans le magasin, il y a un Ouest africain. C'est pas M. Doucouré. C'est pas Doucouré. Mais ici, c'est la direction générale, dont je suis le PDG. Tu sais, hein? Tu as fait quelles études? Commerciales. Donc, tu sais parler anglais, écrire anglais. Bilingue. J'ai besoin d'une secrétaire bilingue. bon nakota kikuu ya anglais nakomisi deja kombo mais okola na moko afuta minerval te nazozela mais kura bilingue wana sikoyo na nakomisa te J'ai parti. Ça va, c'est un bonbon. Maman, c'est. expliquaka ete esaba expliquaka bongo bakomisa yango wa kura bilingue bakomisa yango wa Au Monico, vous voyez, deux langues. Donc, anglais et français. Donc, Bah, comme ça, ouais. bilingue. Il y a un bilingue. hein Le roi, c'est bon, l'anglais, c'est bon. Bilingue. C'est anglais. Bilingue, c'est deux. Deux langages, deux langues. Donc, bakomisa yango wapi quand tu places au commissaire qui t'a raté, Aïe, aïe. Bon. Donc, vous allez secrétariat PDG. Chaba. Nenanga Bafati et maman secrétaire Kala. Donc, Bosana Makambo Yo. moto mosali bilingue te kokoka kolobaka nga te Bilingue, c'est deux langues, c'est tout. Qu'est-ce que tu as fait les études commerciales? Il fallait connaître. bazar, ouais. Bien. Asseyez-vous. Voilà. Ça, ma belle Chaba. Je pense que Bironanga, vous allez quitter Oyoté. Vous allez quitter directeur financier. Me voici aujourd'hui PDG. Vous avez une amie, ça c'est? PDG AI. Ma belle? Voilà. Voilà, ça commence mal. De mauvaises habitudes, de séquelles. Oui, à Kala, vous en avez là. Je suis le PDG plein full. Parce que le PDG, l'ancien PDG Nanisondo, va suspendu. Et il va partir pour de bon. Révocation. Il est révoqué. Oui, il va là. Je suis donc le PDG. Et comme
ça n'a pas ta confiance, Batonangai. Vous venez de marquer ma point de vue Nabino. Le PDG AI. Vous connaissez le PDG AI. Donc, vous n'êtes pas les gens de confiance. Vous n'avez pas Nabango. C'est pourquoi je vais faire une nouvelle mise en place. Donc, ça, là, Nabato, il y a confiance. Ma femme, vous connaissez la charroi de transport de l'entreprise. Vous connaissez remplacer ma maman qui a dit qu'on a. Ma belle, maman secrétaire, elle était directeur général. Donc aussi, d'ailleurs, la documentation que nous sommes à Sombola. La nouvelle secrétaire, c'est l'IPATI. D'accord? Chaba, Oui, pardon. au cause de la place, il y a Massa. Mettez-vous, asseyez-vous. Dans le recouvrement. Et sans plus tarder, il y a une lettre qui est en train de se couper à Sikoyo pour que Ome Mayango, un ancien PDG Sondo, Ayeba, nous devons récupérer tous les biens mobiliers, là, immobiliers, il y a compagnie. Oui, c'est le Mabok, on a eu. Oui, pardon. Ok. Dès l'instant que je le bawa, Massassi, remettez la clé de la voiture en tant que chef de service de recouvrement, c'est pas Yachaba, à l'instant même. Donc que nous puissions comment continuer. Du côté de la mise ma bête, la commission d'ailleurs. Ça, c'est pas dit, ça va. Un peu, un peu. Tu t'adaptes bien. Un peu, un peu. Est-ce qu'il y a des visiteurs? Oui, un peu, un peu. Bon, ceux qui m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit, Hasard. Azali, écoute ça y est. Bonjour, monsieur le PDG. Oh, frère, bonjour, prenez place, je vous en prie. Que nous vaut votre visite? Bien, je suis mandaté par le ministère du contrôle des entreprises. Voici ma lettre de mission. Ah, votre démission. Et vous-même vous appelez... Ah, vous êtes PDG comme moi. Donc vous êtes chers collègues, encore une fois. Chers collègues Lombé. Merci, c'est gentil. Alors, Toko, Banda, Moussala Mossikoyo, vous êtes venu pour Non, pas tout de commencer suite. déjà? Pas tout de suite, juste une prise de contact. Tant mieux. Pour faire prise de contact pour que, éventuellement, demain, si vous êtes prêts, on peut déjà commencer, quoi. Ainsi donc, au Fouli, audit Nayo Moko externe et vous travaillez avec Oui, le ministère de contrôle des entreprises. Exactement. Le ministère du contrôle des entreprises sollicite nos services. Il y a l'entreprise Nangai et une maison, il y a audit externe. C'est ça. Donc, si je ne peux pas être là demain, c'est ce que je voulais vous dire. On a aussi une autre équipe, parce qu'en même temps, nous sommes chargés d'auditer plusieurs entreprises. Bon, comprenez qu'on ne sait pas être partout. Bien, bien, bien. Je crois que je ne vais pas abuser de votre temps si j'ai demandé à la secrétaire de prendre un bout de whisky, un verre, juste un bout, un fond. Vous êtes trop aimable. Naginabi, comme il a été, son hasard, parce qu'après vous, je dois m'entretenir avec d'autres PDG d'entreprises. C'est pas bon, c'est pas décent, vous parlez aux gens en sentant la vie. D'accord. Non, sinon je vous remercie pour l'offre. Bien. C'est gentil. Maman Sec. C'est depuis longtemps que vous êtes là, PDG. Depuis longtemps, c'est trop dire. Je suis venu à peine il y a 1 mois et demi que je suis là. Seulement, mais il me semble que...
vous organisez bien le service. Ben, on essaie de s'y mettre, de s'y prendre, et ainsi la vie va. C'est ça. Obandika sikoyo to za précisément ko banda mwakala. C'est à Kalapendate. Effectivement, je dirais que nous sommes en train de mener les mêmes expériences. On a fait Congo donc à la milité, mais crédibilité, la confiance au ministère et tout ça là que on travaille quand même, on a plus moins belé. Bien. Monsieur, chers collègues, PDG, je ne voudrais pas trop vous retenir. Acceptez vraiment que vous puissiez prendre ce verre que vous avez refusé ici, ce verre sec. Un verre sec. Vous êtes très gentil, PDG. Bah, un verre sec, dans une grande enveloppe. Bah, si ça se peut. PDG, il me semble que c'est 10 billets de $100 que je vois, donc Et alors pour un verre. Vous êtes permettez-moi de dire que c'en est trop. Vous êtes un PDG. Tout doit aller à la mesure et à la hauteur du PDG, à la dimension du PDG que vous êtes. Vous avez refusé le petit verre ici. Non mais PDG, c'est-à-dire qu'il est là. Vous donnez autant à tous les visiteurs qui viennent prendre. Non. Ne me donnez pas les intentions que je n'ai pas. Nous n'aimons pas. Oui, il n'y a pas question d'intention, mais je voudrais, enfin, entre nous quoi, ne pas charger la conscience, mais bah, que ça ne ressemble pas à une corruption, PDG. Passez-moi l'expression. Pas ce mot, chers collègues. J'ai horreur de ces mots. Et puis, je n'ai pas l'habitude de décrier sous les toits ce que je fais, moi. Hein. Mais pour un verre de bière, je le prends. Ok, je le prends. Bon, PDG, allez, au plaisir. À demain, donc. Au revoir. Alors, comment se la tête, de donner une note. D'accord, mais dans tous les cas, nous serons là. D'accord. Okay. Allez, au plaisir. Bonne journée. On dirait que j'ai commis une erreur. Ce n'est pas n'importe qui peut accepter facilement une corruption. Il y a anguille sous roche. Il faut que j'ouvre l'œil et le banc. Maman, comment est-ce que l'anniversaire n'a pas été? Maman, tu as fait la table, tu as oublié que tu as maman. Anniversaire, tu as moi, boye, tu as mis moi bien. Tu as dit que tu as carton à Makaya, mais la salle est faite de non, je ne la salle qui est. Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as dit na peki ndambo na zinda mambongo na kepe sana zo sala masuki na ngabwe na so mo biloko na mikemike bongo yo ani ndenge to vande ata ya alobi soki alobi manfuna bango manfuna ai ayo ka tya ngo kidi na ndenga so kidi amekika kabo akongoma ngoma yao yeki ye tata ngo na nga kinsangwa wao balobaki mwana mosala mikolo ala zai ko ya te pune pa ya zakana kenga sami bato bazali kokima mbango soki babetaki ye mokatola kaka boye bu babetaki ye tu atutalaki na moninga mosu azali kokima mbango ake kobanga na kuna saki ezalaki na mpieda te azali koyiba na ndako kune pa yaya na soso na ndambo adoso bato mosusu mpe balokoti bakimi kasi oyoka moyibi esuka abelamo nzambe te Maman bakolo baka bosa vesele oh maman. Oh yo lesinga kimondele yo mwana oyo. Oyo sombelanga tantuka. Oyo ngambela kala mulanje. Leo na meli la verre pour l'anniversaire. Bon anniversaire balubaka. Oh bino boye tamola e malamu kamata nyoso sangise ko mabe mokuse.
Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, Maman, moi, je suis bonjour. Maman, vous voyez la boîte avec Nani kumba bo kamboni. Bon appétit. Oh, mais kumba ni. Takinyayinda kuona ya msala na zaidi kama problem na msala. Siko nanda kupeka kotoli, ngote na bisawa. Anatanda. Apenda kusila na mtupanda nano. Bongo musala kwa pino. Soki yo zui kondira musala. Nanda ko su foza konje. Umemshambri wana bakontwara wanataka kuna Zuru bana makambo shambre ya makambo ina ngwa minene minene uzomu na ngote. minene wazingia. Pete zemo bimatadiri bando bandaki musala yana nga osomano nda kute. Na yoka sango na deuxième bilote, troisième bilote pa baninga mtu akina usala so ba dépense. Kaka mwasi moko wana yale lo bijou, lo be nani super wax, lo bi ba charcuterie na mesa, lo bi okula ba palete biloko kolia ndenge na ndenge. Ndako lo konje na ngote yana ngai. Pango italimizana sana. Nise biloko moko asoni, mesikoyo kosonga na kati ya ndako boye, sa ozonga liberson. Likama nini yo okanga boye moninga zwi likama munene. Likama ya komilukela mama ta yo moko. PDG mobimba. Yo kuacha mbele wana po ucha biloko na kati wa magazi. Yake magazi na tata na bino. Ucha la chambre wana. Binyisa biloko nyonso yako na moninga vanda. Bongo kuna okoka kuna ye madame kwa mesana pe na mndako malidi hata climatiseur ni Wala shuka wana zari leo. Venez. Bakotela kuna ndenge wana ngana kubungisa ngote mama babungisa. Kama nini boye moninga zili kama pa mama. Kama tu na mera tabia ya tulu kuma ya na soni tu. Zana feti. On a fait ça nous après non. Là si boye na zavaiter na ye. Nous ya yesoiba. Ah non 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 papa, nous on ne peut pas rester dans la santé comme ça. C'est trop sale. Comment on va dormir, on va passer on saura même pas passer la nuit là-bas. Mais c'est ça qu'on a dit la vérité. Hein? Vérité, ba leo mtendo koloba. Ya lobi nini? Papa na kakola na chambre wana. Alors, il y a on a été. Quand on va là, Vanda, on était, Vanda, quoi? Ya. Bani pa poko. Yo paye que paye, vous voyez? Ça la voyez? Maintenant. Pourquoi vous avez ramené C'est ici. Vous allez rester ici, hein? Avec ta fille. Moi, Vous allez rester moi, ici, je ne hein? veux même pas rester ici. Ah non, on va ranger la chambre. Et c'est ça aussi? On va ranger la chambre, On hein? va rester ici. Ne pas hein? Si tu yo kuto soka habitude ya mama na yo, hein? Et bon moi lo ani ngole ya lika. Mama vous avez invité bango pesa na yeti. La memo na nzoto. Aboni soko nini noko da bon. On va ranger la chambre, hein? On va la... Et bon bien bozo kendo wapi kati. On va mettre une nouvelle Mais tête. papa aujourd'hui on va manger quoi? Si on met mon président si on reste ici on va même pas manger. L'autre doit la mettre au Comment? Bana makamba ko lo bana ko yo kasi. Bah, vous expliquez, yo. Tout le appartement là, hier, hein? Maman... Au continue c'est là qu'on se sonne sima yango yo te ya, hein? Si comme ça nda coûter OK appartement. Appartement ko sala ba dépense ntuti mu colonie. Si ba ozongela ka besoin. Appartement ngoni hotel. Ba ukansa kute ha. Yo mama longe yo tikate na fata ye nyoso. Na moi makati boto ke lokoto hotel yo kan sina ngo boyeba ke wana mbali na ye. Je paye une boîte de conduite, hein? On revient le soir. On va ranger la maison, hein? On va mettre la peinture, hein? Yo pe bo vanda ka na ndako papa. O ta pera mo tika bakende. Kune pa bato kende wana bato bakoda kisabango misati bakota ki hotel na moi mo. oyo kasanga hotel etalaka mpona bato oyo ozokanisela wana ndenge ozokanisa bato nyonso bakomona bayali koza mwasi ya libala bakomona ka mwasi ya ndumba koka kosisa mbongo mobali ka na baappartement. Je parle beaucoup, moi je ne saurais même pas. Je parle beaucoup, na kosika pe koloba te, je vais parler. Tu manges les plats avec les mignons, les amis gays. Mange, mange, tu manges pas. makamakashi ntina bana ndeko na yo Bata bana mangani, ndenge na nyina kotilise bango. Je sais pas si tu es au là, tu vas manger les wangila. Tu vas manger encore les mouenzi. Et avec le matin likambo mwana akolela wani likambo mbwa mesaza te mama meshande ngai mama yo moko tikala kotala bango wana oyo kutu lokola alingaka ne koloba te tu dois pleurer maintenant, elle est là, tu dois pleurer de... Moi je ne peux pas rester ici, c'est Ndondo, ton papa, hein? Ton papa quand il était encore petit, il mangeait les mbwengi, les matembele, les wangila. Et toi dans ton sang, hein? Il y a les wangila et les matembele, ainsi que les mbwengi que ton papa mangeait auparavant. Il y a les matembele.
azoboya biloko wana malamu nayebi seke na kati ya makila na ye biloko wana nyonso ezali mpo papa nazali kolia yango non, ça je peux pas manger. Je peux pas manger. bino mpe tata asalongwe kata linga yango Grand-mère, je ne sais pas là où on vend les conserves, de boîtes de conserve. Montre-moi là où on vend des boîtes de conserve. mama aloba ata lingala lokwa tata alongwe mosala na bango mbanda na ngai tata mpe ata alongwe mosala Boîte de conserve ezolukela bango linzanza ata ya sardine ata ya ngombe balia. Bino kolia na français baloba ani mange. yo manze oyo Sala non. oyo soso Non. yo lela lipa Non. Grand-mère, ça là, je ne peux pas manger. oyo sonso makambo alukelanga na Akende koluka boîte de conserve. yo kela mwana epai wapi yo On doit laisser qu'on ne peut qu'est-ce qu'on va manger? ya alobi nini Siko ngana koma kaka kolobela kaka makambo nyonso, oyo moto ozuba koko lelo, Papa, okosemba alobi oyo bakona nini? kaka. Ake koluka boîte ya conserve alia peta nakende osomba okoya kobunga na nzela vovana Oui, entrez. Bonjour, bien. Ça va, mettez-vous. Mais j'ai l'autre. Attendez. Avant, au Bandali Kamboyeli, je vous fais remarquer que Awa est allé bureau. Vous allez comprendre changement. Vous allez, mon congé numéro 1 et entreprise Oyo. Donc, il ne faut pas Tokoyaka na makambo ya kala. Vieux est dans la cité. Mais Awa est une entreprise, c'est une société. Donc il faut le respect na moto na moto. Je vous dois le respect, vous aussi donnez le respect à tout un chacun. Ça va? Ou bien ngal sous vieux t'es. Ça va. Bien. La situation il y a recouvrement. C'est cela qui $5 000. Bon, on a loin $2 000, hein, comme d'habitude. La tienne va pas. Mais j'ai, ma commencé à lobby. Petite avec ma belle, hein. Ça fait ma dépense. Au week-end, lui passer à lobby, il faut foutre à $500 en manque. Au week-end, vraiment dérangé dans le monde. C'est comme si moi-même, dans le tonga, dans les places, il y a des années, mais c'est la vie, non, viens pour y a caca, il faut aller calme. Mais Tomboki, bon, la longue peut $500, on a tiré à côté, comme pour la manque. Ça va, on Kolobanayo, toujours qu'on promet changement. Makambo ya Kalawana Tutika. Ngai chef numéro 1, la compagnie Oyo, na Lingi, Tubungisa, compagnie Oyo, de l'ordre. Dans cette entreprise. Vous évitez, au beau sanité, qu'il y a l'inspecteur, la finance, il y a audit. Donc, à $2 000 aujourd'hui. Zong Sango, Dengue et Yaki, le Moudulaiki, le recouvrement. Même les $500, oui, on peut faire qu'il est parti pour l'amende, tout ça. Il faut s'en aller surtout aux Zong Sango. Bon, il faut être à la complète. Je voudrais voir clair, il faut situation financière, est à la claire, parce que quand l'État va tenir, bah c'est audit. Ça va. Bon, on a dit que c'est avant. L'autre est en ordre. Oui, mais il faut que vous ayez ce bon roi, là. Tout ça, les policiers, on va se contrôler les bisous, parce que là, on a quatre compagnies. Donc, la lignité, tout le monde est là. Non, ça va être un document. Non. Il n'a même pas question. Boyango. Donc, les mauvaises habitudes, on a fini. Ils ont le système. Donc, on a vu que ça 2 000, on a remettre pas là. On a 500. Yaka na 7 000 nyonso awa ndingo utikulo. Donc, on a na caisse. Et numéro 1 ya compagnie, na mina qui a ordre, moto na moto akozonga ni sika na ye. Na ndenge yekolaki na classe. Étude ni misalaki.
Grâce à une mécanique générale. Voilà. Donc, Okozonga, la mécanique générale. L'hypathie, ça là qui est juste commercial. Vous allez sous Awate, na vous tindaye, pas me sous. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Donc, au Kende, na charroi automobile, na transport, maman Charlotte, Charlemagne, pour remplacer yo, na recouvrement. Que chacun aille à sa place. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nandengo ayekolaki d'études naye. Je crois que pour faire progresser l'entreprise na ndenge wana. Pour kamato yo asala musala wana te to tie awa et non, plus question. Reginga. Ozonga na charwa. Bien, au moni ezali ngate juste kwa zo ko yebisa yango bali kamande wana. Ya wana ozo kamata ba décision ndenge wana. Yo limbisa côté wana soki Porto kabola ime 500. Bon, je suis quoi au fond. Est-ce que soit ça qui me compte, il fallait y être un bon et peut s'en plus boy. Les années que 8000, bien sûr. Mais, bien lobby que peut s'en 500, il y a 500. Donc, à bon que ça qui 8000, sinon ça qui 8000. En plus, Chaba, il y a Koko Sangai, comment Kabola va miki na mbongo ya entreprise. Ça ne se passera pas comme ça. Vous voyez, là, mbongo wana 8000. Motomo a eu hein. Au moins, comment bien ça va? Nous avons eu quand moi côté à 8000. Et c'est fini comme ça. Voilà la tenue. Hein, les partis. C'est comme ça qu'il faut être. En paille. Toi aussi, tu n'es arrivé qu'à en 6 ans post-primaire commercial. Bon. Ça va, voilà. Voilà ce que le vieux veut. Vieux a Kiningai. Facture pour la charge d'un. Il y a facture, il y en a. Mais il y a un bien. Ndako, il y a vieux. Banda fondation, qui n'est pas Kumiwana. Il y a un gars, un gars, grâce à récompense. Le coup de Tchakingai, il était financier à Wa en récompense. Dans la Tungi Ndakwana. Ce que les autres n'angaient, c'était à bateau. Non, ça ne se passera pas comme ça, mais quand vous changez à Wa. Ce que mon est Chaba, je dis ça vieux. Donc, on va ici, c'est pour ça là, ma camarade a libosité. Je suis devenu un autre homme. Ça va? Robi, apparemment, Nazala, et c'est le deux. Nazala, Katike, yo revoir une décision, n'a pas remboursé, n'a pas remboursé. Pendant 3 mois, on a fait des barres, on a dit que on a besoin de tango. On a dit que on a fait des barres. Les gens ont dit que on a besoin de 500. Emmener tout l'argent à la caisse, Ndenge Singulaki, $8000, un point, un trait. Le Zinga Chaba. Bien. Donc, on a dit combat ensemble. On a chantier, on a bandé la fondation, on a bêté même babrikité. La somme est le lobby. La guina bandara mbaramoko, ozo katanga makolo. La katio makolote, aussi au démo mingi. Maintenant, il n'est plus temps, Jaco, Zongila Makamba Kalawana. C'est tout. Je vais aussi pas parler na bino. Chaba, tu kan gagner mon na bureau. Songa ni sikana. Tena mona mbongo wana na kesi la pesa rapport. Awa. Ekoma basasha bombo na ndako. Basasha bazoka na ndako. Ya biscuit na ndako. Biloko biso toyebi kosomba te bano nga baliaka yango lisusu te po tozalaka na biso na bamoyen te. Ah, bayeli biso awa mikolo nyonso be yango na yango. Kokomba mpe bayebi te. Botela mwana tina banzela mosusu babotaka te. Yo tina kelele pesanga nkombo na nkombo. Atikanga nanu mama. Pesanga nkombo na nkombo. Nazoloba na yo te mama 10 heures ese betaki. Ata madame yango. Si madame yango pese silaka te bazalaka ba madame ile bazalaka base bakondi. Soza sungo sa mokondi toza su madame te. Donc là, il y a un peu de boni. Beaucoup de gens passent dans mon moto. Beaucoup de gens assez. Oh, attention, moi, ici, là. Le quoi, il y a un peu de moto. Oh, bien, les bandas, pas un son de bakoti nanda koyo. Koloba pense. Alingi les sous koloba ingala te. Ah, koloba yanga kuna kakao.
soki mbala ye soki nkoko nakoyeba te yo sune na likambo ali toza na tongo walingi nini bango nyonso befranse mama yo konta le beni bien ya mikate nakoloba diane moi c'est dit non mikate c'est dit non yo ngambongo mikate donner le beni hein même si on n'a pas d'argent. Bana bakoloba ka fa. Okopesa yaka to sana mbongo te. Bao basala opesa ka bango mikate ni ko to kanzinga na mona kate. Bana sonzo ba yeko bebi kabano. Me bango ba zeli mikate bango bango balia te bana nga bazofanda suna ndako te fona bango atete mikate ko kabola ba koko te. Oye komi bonjour. Allez. Yori susu ni. Ndako sidi. Oni ko na kamona kama. Ikamoni ni yo zongi suna kala. On m'a sorti de l'école. Bah ça c'est les va côté les. Je n'ai pas encore payé les frais. Oui, maman. So, il y a un moment qui va s'asseoir pour la minko sala moi la bonne ni quoi loko nous couper là hein ntambe poni no rotianga on m'a chassé de l'école donc va bengani l'école atanga te akangaki yako kata pelensi voiture kangi fe en tout cas ouais ba français ngo bien mikolo yo hein mwana yo ba frère ya minerva la futi te l'école mbongo ya classe ya futi te mwana ya PDG singa toto pa ndadi ngo ya mama oh jene moi c'est dit que l'autre a mikate dit ma dit ce qui dit là on avait pas dit akawa maman on a dit si on ne paye pas c'est inutile même d'y aller demain on va chasser les petits c'est combien bon on va faire $20 pour moi, $10 pour les petits, ça fait $30. $30, kaka ya vraiment maman. Non, c'est même qu'il ne peut pas exagérer, hein. Mbongo talo bon. Et ça la capte. Na kipende chao ya ça que ça $30 c'est de quoi de ça. Non, on dit mangote. De toutes les façons ya ça kipende. Maman. Mbongo ngote yangu ba ya kulu. C'est que nini tofuta kimbongo wana to tikala kina mbongo $30, ye $20, mwana ya mke $10. Yango na pesa benga ni na classe. Mais pas benga na bango po. Ce que ça t'a pas nous a dit pour la bonne année que nous maman. Mais moi n'a pas des $30 quand on va tout en côté. Quel est l'ensemble c'est la protéger ça bon. Pas pas moi là tout à fait $30 les amis. Maman on dit à 11h on aura une interrogation de mathématiques. Donc je vais bien, parce que papa n'a pas maman n'a pas c'est la binoté. Bien, toi si tu parles, tu sais pas. Non, parler c'est pour la nuit. Non. Non, soka beaucoup ma carte français. Qu'est-ce qu'il y a de coco? Hein? Oh maman. C'est un problème avec coco? Non, il y a un bon, nambo na masanga wala ko na nambo ko $30 na kina ko preso ya na ina ko na ko na na sina ka mbongo oya ngako tubana bazotanga sana bango bakanga ba bri bro to duka kama ko trabana na bakla minene basi ba tedi kali bino na sana mbongo o moni na zo sara bongo ka polo ko la batana interrogation na ba 11h wana moya afanga na ndako izate Vomio atiende, comme ça la pauvre solution est là. Tout au moins que moi, c'est pour l'opération, le simba taille nous au nanga, ça va nous à nanda, au simba, on peut $30. Là, que vous foutez là, après la voie. Moi, c'est deux à terre. Oh, mon pauvre, bah, c'est comme on compte à nanda, quoi. Ça, je sais pas qui est collé dans la valise. Là, que vous t'en la mono, on a pro. Maman, ya. Maman, là, quoi. Ya, kama. Afili nitendeze kananda tu. Iye kaya sango ba tino pengala mwana pona transe. Ona koteka mikate. Balongora nga kuna. Mama. Yoba ya mwana kende. Mama sana mbongo ape samani ni ndo baka ndo banda class. Oh, kasengi tano. 10, 20. Oh, mais c'est pas cet argent, on a demandé les devises, les dollars. Mbongo yango te bazoruka nde $30 eza ta pene ya oyo te mama o basengi wana eza mbongo te basengi $30 eza soki toconvertir yango na bambongo ya biso eza mbongo yango eza ya wapi soki boye soki $30 ekosala ba 5 millions eza mbongo epa wapi ekoma 5 millions na oyo mbongo bazosenga eza lokola ekokosombela osaki ya farine
mbongo badesina minde bongo bango bakosenga mbongo mindele na likambo nini okoki te tika kaka zwa 30 na yo otegelaki mikate tokanisaki yende likambo zwa kozongi o nyonso bambuya sikaaluka nyonso abongisa makambo ya bakoko na ye mezokoka te mama mpona nandaki nano mama azoloba me akosimba boye nakoka te parce que chambre nange eza nango na insécurité soko olobi kotekelinga wana ndenge esika mpona kotekeli eloko lipe wana na combien na 30 dollars ka mama bato pasi bateka pe biloko na bakowete nyonso olingi otekelinga olingi tofandi na yo ndeko mbana ndeko na ombongo bateneka ati nalobi simba opesanga 30 dollars nakutela nakosimba te toyokana nde nasomba yango ekoma ya ngai komsa soki ebungebunge na opesanga combien napesaka 30 dollars na eloko lito yango komsa nakutela eloko oyo solati mpe na ntangwa mpasi boye yango esilaka valeur te kamataalitango ndeko na yo mama boni boye konga nalingi nasomba nde yango soki 30 dollars sava soki nani mbongo motunga na kozana nasala 100 dollars o motema makasi bokoma nango na kati ya bana libota moko kokangana mitema nga sekelele ekozala ya leta lokola nakeleli mpe totalaka 50 dollars wana nde tokotuka eloko ezi yango atanga nani ku mama jambo ata bango bamesa yango lokwaba yo okopesa bango 30 dollars mwana bini atangi nano te ntango ye akozonga bango mpe baza na nyongo ya makambo oyo bayakisaki na nsima bayakisa mwana Mambo. Naomba ilikuwa apige fundi. yebelele sonzo azalaka te Ngana za do nani mutaba mutala kara aza nokuna. Alors na giro za bango tabala ki ba fitina zet noko mutapika. en tout cas cette dame moi mama papa yoni lisanga boni yo makelele boy Bien. Ça va? yo vene soki bakolobaka vene koteka beni soki beni yako makambo moko bompaka ndenge mokongo ekosila pasi Non, moi bien. Na Mexico, on a que 2 fois. Premièrement, on a moins de répondre en gâté. Ouais. Et on a résidence dans le cadre. C'est quoi ce solongo ate? Quoi, si, tant que tu as un nouveau coup il me dit que Bolongoa, que tu as coordonné, on a. Ah. Vous avez bien? C'est tout ça, absolument bien. Na tena nakutana PDG na Tiskazali. Te, abimaka hegi, azate. On a la chance de kutanga te pour ngala bimaka sikolo. Ah. Pour que nous donne na classe le voilà. C'est à Tangité? ça fait de l'école Et pourquoi? j'ai pas encore payé les frais C'est combien au fait? pour moi c'est 20 dollars pour les petits c'est 10 dollars en plus 30 Ah, ça fait 30 dollars. Bambongo to so avançaki wana to kala kina moi litige moko ya 30 dollars. Ya wana babenganeli. Na yake lenga moko pour que nous arranger situation na école. C'est madame Tukwa Ranjan. Tukwa Ranjan. À part ça. Ah, par ça, tous allés, hein, c'est la routine. Bonjour madame. Ah, c'est zéro. Non, ça non pas. boye nazoteka masanga na ngai Kuna to lekalito to longwa biso. Makambo loko le biba to ya sukurati. Na retega pour toi nous tu as PDGT. Papa dit d'aller faire côté. Justement, quand vous avez dernièrement il m'a expliqué nga nyonso après que nous va coordonner que son na ina vous retrouver facilement et on fait Biso to longwa kuna ya wala to komi awa natanda bon totala makambo to we volende nini. To ko kele. Ni dondo. Ungumela nini? prémisse hein. On va prendre une bière sur la tente, hein. Je vais donner l'argent après. À part ça, bon, je crois que vous se retrouvez, vous s'adapter, dans le nouveau quartier. Yaani ya wakati lia encore moi je demande une bière on a une bonne ina kama nani kwa masikolo ni sio pesa papa papa kana kila sana niongo na ngai ya 2 bouteilles ni sio ya kecha ina kwa nini ko na kwa pesa te Bon mais bon niko yo ko na
ozana mbongo na ngai wana ka upana ngate upana bilo moko ba bebi longola wana mbongo na ngai ozana ngo wana okundela nga biere boni ko wana mbongo eloko na mina sombe pa yo boni ko pesa ngai ko ba salaire ni Elle vend combien la bière? ita 80 yo ozana mbongo na ngai yo pesa ngai biere ozolobela pa pamba wana wana mbongo na yo te me ozana mbongo na ngai tindela nga biere na mbongo wana ozana Bien. Vous prenez la prémisse également, madame? Pour changer, hein? ate Donc, vous allez voir au picard de la peau, la prémisse. topika na biso kote wana topika papa modisio te no Ah, ça bien. Ça bien. je crois que likolo oyo tokoya komela mwa biere Bon, vous allez former dans le truc. Madame, il faut s'adapter, hein? Nous sommes les circonstances de sa vie, hein? Il faut s'adapter, bon, vraiment, bon, dramatiser. ebi yango toza kosadapte na biso Ouais, les hauts et les bas, et puis vraiment, il faut... Aïe, aïe, aïe. Mais le PDG, sentez ça bien. ate aza mebie aza meza te aza toza biso calme toza biso na problème te Héritier, hier... héritier akelaki na école nano azongi te lokola lelo bazongitaki bango wana na kanisi ye atikali lokola bango baza bana mikende vie eza baétape motu nyonso rencontraka na vie lelo vie eza na rose elobi ekomi ndenge mosusu osali mwa boye na boye mais lokola azosambela sikoyo mingi oyo azokipe na ye mpe kutu yango te donc ekolela nango kaka moni nzambe avec la présence de Dieu beaucoup surmonter preuve union servie merci maman ici dehors ok en tout cas nametuaka te trop poto kutana nalinga namona ye parce que nana proposition moko ya kosala ye moni aza un vieux routier na baentreprise aza na expérience donc so ekointéresse ye comme ça tocollaborer donc yango na donc on fait des cartes de visite oyo comme ça lobby s'il a le temps avant 9h aye todiscute na ye projet wana naza nango eza proposition moko ya bien parce que à mon avis eza bien so ekointéresse ye comme ça totravaille donc lobby komasala tout akutala nanga parce que naluki mwa mingi ok nakomanse koyebisa ye te na bana okola lelo azali na banini baintersection kuna makambo ebele ebele akoyaka na bapoko ata akomonoka alobi madame je crois que vous se contentez à moins $50 pour la lelo peut payer $30 minerva la bana ok merci nzambe apambulo mingi tokomona de temps en temps d'ailleurs merci bien bon tomwana ça va motika madame ok au revoir oyaka mindondo sibona bien na neli le problème c'est longtana biso nyonso mindondo maman bien qui t'a donné ton père donné bon tu vas payer $30 tu me ramènes $20 d'accord bon maman c'est ça ok osenga bongo atena atina oteka suti oteka te wana lingo libana si omoni tonton aya boye asalisinga na mbongo yango wana apesi bango memesuka na classe ole atika su eloko alitoi nanga malamu na bomaka momoka mbongo naokelanga eloko eloko alitoyo nafanda libanda wana ntango nazomela mwa moko wana
na mekina nikotia ngo na litoi lokola nazokende pai te nalateli boye bato mpe bamoni nga nango mpe basepeli nango baluli nga nango lobi nalamuka bien nalata bamona nga na eloko ya litoi oyo wana te boni kosaka na nga ndenge wana oluki nga nde na likambo nabenga nzo akodefa mbongo epai na nga nabenga nzo akotekela nga eloko ya litoi okanaka eloko ya litoi nazongisela yo nakozwa yango te yango wana likambo nini kaka mama likambo ezali mama atukukanga na likambo oyebi bada yena kotasaka nini nini mbongo wana nga na bina nakotima yo kasoi te maya kokanga soma yango kosomba te mama yo moko ozali témoin tima nakoti na chambre kuna mama nandela kofile mbongo nalikabo nakuti baolengo mbali moko afandi mama mbala oyebi ete mama oni yo pe maboye mama kaka okilo na yo kola baboye te ngai bazo makango ezaka so omoi milagela mibale ye bafere mibale osili te na milango eske nga mna milango te mama kola baboye te osoba mabe mokilo na azosala mobulu mwana mbali moko awutia mama ngana ye kopesa mbongo aboyi kozwa mbongo nakena nga libanda na bandu kuteka masanga mama basoli so basanga na bango na mopaya na bango bameli babalikala milangi mosusu ya vidi balongoli yango mama kibona mopaya kai na koti na ndako namoni mwana bandi kopema ngati mbongo te ya sikola yango ote nakozwa susu mbongo te nakoteka se eloka litoi te zongisiranga eloka litoi mama nafani na libanda kuna na meki eloka litoi bato nyonso bazosoma masanga mama basepeli yango sikola nongoli yango nabondi awa nayebi te nakolata yango sikola nakolata bien koso sikoli bien ubienabi na lata yango bien sikola zongisele mama eloko soki bateki yango atena makaze bakoma mama makanisi so bateki yango bazongisaka te basengaka yango pete na kozongisa te lalobi yakanani poni kokanga lokwada ationa naganga mama osilisi pema nyonso mama mokolo okobota mwana mpema nini kozanga akobota mosaka akobota nayebaki kaka kobotelanga makambo nayebaki kaka kobotelanga makambo kozwanga leloko te ngoya mama nabotaka mama na mosala oyo tozalaka na ye na ndako mwana na ye mosa ekoluka sonzo sikolere ye apesi mwana mbongo akuti mwana tini eponi ake klase apesi ye mbongo alobi akende kofuta na klase bonga toyokanaki nategela eloko alitoi mpo nazwa mbongo wana nafutela mwana klase lokola moto asalisi nga na mbongo yango natini mwana na klase nalobi azongiselanga eloko alitoi nakoteka lisusu te ekomi ngambo ata yo moko likambo mpe apasi te yo mwana mokumba oyo azali nango asi mokumba epesi ye bilobe ya bilobe yo tika ye avani ntango tokolala na butu ngai nakoyibela yo biloko wana nazongiseli yo mama ete ye aza mwana moke akomi bebe oyo ya moke akomi jano ya ye aza mene na ndako awa purke aokende oyiba eloko alisoki okosakosa ye bongo soko alali azoboma moto wana azosala makambo na nko ngai alingaka ndenge wana te soko aza na besoin ya eloko asengi nga na kopesa ye mais ezali teke azwa na nko leo nakolala te nalai na singapore mpe nakobomisa eloko alisoki namoni mpe yo mokolo nga na mema ya mokumba na yo eyaka mokolo kake dekasa pokongaka kaka kwa kake Mama Sek, yo pe ulekisi okuni kulala kuna na sekretaria oyibiki sika wana ezali ya bapa ya koleka wana ya kubima ya kukota naende yo tokokangakanga kuna tozokotie mai biso nyonso tozozongisa reta bamosikiti mpe bakamba oyeba yango teke nazonga reta monandala si bato bazozolanga susu ozolala na sekretaria azoyobala na susu. Il ne faut pas me toucher ici, je suis le responsable numéro 1, PDG. Oyipinga lokolo kulala pamba naolala tana chambre na motu onabazotenga nzenga bavisite so banani ino écoute lokola okuni kolala pamba na secrétariat na kutinda yo quelque part na hôpital non okende kuna na transport misali za mingi to banalala meme nasia bavoiture wana bakamion wana kufa olukanga baproblème ngam nafanya na ngana misana ngana libanda kuna umeninga na biro na yawa na mesani sikore sirvi yako tuzonga njera moto pesa na basini tu vas partir ici j'ai dit au Kondongwawa, je vais t'envoyer à un autre service de point. Hein? Voilà. Tu vas t'occuper d'autres choses. Pas d'entrée d'ici, je suis le PDG. PDG, non,
donc tozalakazalaka lokuna pede kuna makambo mosusu ici c'est autre chose. naolonga pede naokota mpe bato wana makasi nakota basala bokotala bino mpe C'est qui? bokotala liko bokota nadi bokota na kwano pete susela nadi na bigo bokomolete non bokota ndenge wana na olobi bongo. Bonjour, PDG. Ah, cher collègue, comment ça va? Assez bien, merci. Passez ici, s'il vous plaît. Mais ça ne va pas se passer comme ça, PDG. On a pas avec lui. Pas avec monsieur l'ancien PDG. Vous avez un problème particulier avec lui? Particulier, oui, parce que c'est pas lui qui va faire l'audit ici, c'est. Oh, mais il est mon collaborateur. Je suis libre de choisir les collaborateurs qui me conviennent, monsieur le PDG. Vous n'allez pas m'envoyer quelqu'un qui a connu la maison ici, qui connaît les sillages et tout le reste de la maison. Voilà. Ayez vos apaisements. Il a été PDG ici, on l'a révoqué. Il est libre de s'engager dans le privé, c'est ce qu'il est. Il travaille maintenant dans le privé. Je ne pense pas que cela constitue un problème. Ayez vos apaisements, tout ça, on a vu sans complaisance. Tout le monde qui rapporte tout ça, là, au CP, par moment, vous êtes en droit de J'accepterai volontiers qu'un rapport, qu'il n'y ait pas de chantage, qu'il fut ici. Loin de là. Non, monsieur moi je ne suis pas rancunier, je suis maintenant dans le privé. Et tu dois t'arrêter parce que tu vas travailler avec quelqu'un qui connaît l'entreprise. Comme ça, le travail va bien avancer, il n'y a pas de problème. Bon, excusez-moi, ayez l'amabilité d'attendre quelques minutes, je vais me référer à mes autorités de tutelle, comme ça on va causer paisiblement. Si ma présence la nuit... Non, je suis volontiers prêt à vous accepter, on va causer, mais un instant, tout ce que deux, trois minutes. Nous sommes d'accord, monsieur Doudou, mais comment parce que nous devons faire preuve de crédibilité des services. Ok, d'accord, tout à l'heure. Nakie omulata nga bamafuta na misala banangweta nanga nakomulata mafuta olongo nga misala nakozoplasana. Toi, tu vas au transport, hein? Viens. Oui, viens. Oui, les gens de l'audit du ministère de contrôle des entreprises, il y a une entreprise privée d'audit. Basindelingai, l'ancien PDG d'ici, M. Son. Oui. Est-ce que vous pouvez user de votre personnalité pour que... Batina Moussou Suyete, quoi. Hein? Qu'un homme n'est plus en mesure de faire ça. Vous m'abandonnez. Mais j'ai... La maison de la fondation Tisika et Komiwana, c'est moi qui l'ai... Plus question. Je me maintenant là, qu'est-ce que je vais devenir sans vous? Vous m'abandonnez trop tôt, j'ai. Hein? Mais maintenant, si le rapport va sonner au Mabel, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai. Il a raccroché, oui. Et les gens m'abandonnent. Hier, moi j'ai terminé jusqu'à 18h. Ah, mais moi, je termine juste pour compléter quelque chose à la maison. Ah, mais après vous, je suis rentré au bureau. Tu es rentré? Ouais, à Vandaï, j'ai beaucoup travaillé ici parce que il faut aussi le Cambo, hein. Il faut aussi un rapport plus tard, demain, tout les après. Non, c'est déjà prêt, juste un petit élément là que je dois ajouter. Mais j'ai tous les éléments même. Tous les éléments sont réunis. Il y a une chose qui me frappe depuis que Bandi, ma mission d'audit, apparemment tous les PDG sont les mêmes. Hein. Devant une mission d'audit, il vous semble... Ah oui, tu es en train de transpirer là. C'est drôle, hein. C'est pour ça, ce sont des gens bien en limousine, ils roulent carrosse. C'est comme ça, de belles femmes, de belles maisons. Et vous savez, la blague, vous avez vu ça dans le rapport. M. Doudou, à la première rencontre, il me balance $1000. Et il appelle ça une idée. Ce sont des peureux. Là, je sais qu'à la fin, ça se rend compte. À la fin, ce serait plus léger. J'ai dû mentionner ça. Voilà un PDG. Il tremble devant une mission d'audit. Ah, Ils sont drôles. Non, toi aussi, notamment comme ça.
Nous faisons notre travail. Hein. Ah oui, sans complaisance, nous on fait le travail. Nous faisons notre travail, il n'y a pas de problème. Monsieur Doudou. Vous avez tous les éléments là-bas. Non, les annexes, tous les annexes maintenant. Finalement, ils sont venus à terre. On a. Si tu veux, on continuera à fréquenter Doudou. Vous fréquentez notre sens. Ngana zo kinde kuna pona makamusala kana makamuzite. Makamontani. Oui, qu'on peut me comprendre. Non, madame, peut-être que... Natuna ebisi oke makabara rencontre toko lingo otoyoka na kati ya ndako oyo malamu olobaka bamasolo mosusu mais soko oyebi ke mokende kokutana na bino kotalaka makambo Nde entreprise ya PDG Sondo. Tout ça, vous dites, la entreprise, nous maintenant dans le privé, nous sommes tous des fonctionnaires. Voyez une chose. Ah. Oui, mais le jour qu'on aura fini, on se dira, ouf, on a un peu de repos. Bonjour, madame. Bonjour. 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 Effectivement, Ça va? Bon, monsieur Doudou. Il y a une chose, c'est juste que vous comprenez, monsieur le PDG, je vois toujours travailler, toujours dans l'entreprise Nayo, je vois très mal. C'est tout à la cité, parce que les gens risquent de nous surprendre et de penser que le rapport au ça déjà complaisance. Hein. On a dans d'autres tenir maison de plus Africa, il faut tout garder crédibilité au ministère a fait tout ça. C'est pas bon, les gens se croient que nous avons été corrompus ou que aussi lié, la relation à Bino, na Moussa na Bisso quoi. Et puis très mal placé, on dit ça très mal. Le collègue PDG n'a yé Kotala. Mon ami, c'est un vieil ami. On l'a mis dans le cadre juste courtois. Ah, madame. Hein? C'est juste une visite. Soko linga na yoyokana, mama neme na kata ndako oke. Nani ko mona yawa te, ubie na kobenga mama na yise makamunoto eleka. Makamu yuri kuti. Na koyebta, soko no bisi na kobenga mama na yise makamunoto. Tiyo kai siku ayiko sala. Aya ko sa ni yawa, aya ko sa ni yawa. Yeba kala bande kwa. Madame. Non, si vous m'avez dit que vous avez okuta la siko olandi oli tuso. C'est vrai. C'est ko senga boli. Hein? Benga seme, benga ngamba, ndo benga seme ngami. Na linga tuko ko na de. Tika na biloko wana. Ah. Tika biloko wana. Na ko benga mama siko na yisi. Ngona kaaki ngona bako yebisi na ko yebisi. Non. Ozayo. Likamwana pe salama kingi wana. Simba na yebiki awa ezanda kwa sonzo ti. Mais le kolo ekomi ya kola na ti awa. Nazo benga mama na yebisi. Likamwana salama kipendenge wana te. Yokanga tamukete semeke, hein? Nga ke no yoka. Astuce moko na yoka. Na ba dépense ba 10 000 $ oyo ko dépenser. Aussi. Ngana beti lo maboko. Na manto ngana komi boy, ngana beti lo maboko. Komi kusambela ya wana ikusenga bulindi. Ah, bolindi ko. Bonjour maman. Bolindi ndio zo simbo ne so ndio zo kipete zo na. Likamwa pe salama kindenga. Ah, salama kibongo te. Likamwendeka kiboye. Elo ba komiti na mikanda. Ha? Na komiti na mikanda. Mama, tala. Ukoko barenga eloko moko te. Ndako yesu mama makambo. Ndio mtende kanaki. Mama kisia. Non, non content. Il y a pour la preuve pour la facture de $10 000. Maman. Mama, vous allez me papa, si vous avez un commande, na makambo baza kosala ya santé na mosala sikoyo balongoli sonzo na mosala kopesaka ye bambongo ba $10 000 kobimisa ba $700 bambongo ebele ebele bazobimisa na kesi ya leta sikoyo sonzo aye kozwa makambo na mosala bato oyo bakonzo batindaki baya kosala mosala na biro baye kokuta bango na makambo moko possible na kati ya biro yango ya balongola sonzo na mosala sikoyo akuna bayesi na ndako bazalaka PDG atie mtana plata sonzo na mosala kasi fo lobelenga malembe ala banenga malembe alongoli sandeko na mosala ezozaka mokolo maman yango oyo sonzo yo ozwaka tiki balobaka na yo bilone ezaka kuna epai ye azalaki maman madame maman yokanga moke yokanani moke
naoyoka nini ye mwana na ye awa mpona kosenga bibini tokomi kosambela biso nyonso mama kondima bolimbisi wana likambo boyokaki boye ndenge azali bososo ndenge akomi boye ngai mwasi nanga ndako nazoyeba makambo azosala biro te asalaka nini alingaka baninga ye mibali ekumba ata mwasi yango asangaka ntina yango oyo ozwaka kisi te mama te malamu mwasi bakende kozwi lo mbanda azala moningano mwasi me soki azwi lo mbanda ya mwana mobali te kozali fina te fote eza ye moko mwasi ebo aza mwasi moko pamba bakende kozwi lo mbanda pena mwana mobali pdg fanda nanga longwa kuna bango ata yo papa me ata biso moko yaya oza na raison baninga nanga mibali lokola dudu obelinga mibali ngo lokola ye mama ezalaki mpe ndenge wana te ndenge yoka ngai moke te likambo wana elekaki boye pdg akende yo kobongisa voiture na ye na garage nafutaki $100 alors naye kosasi na mosala facture ya $10,000 bongo wana aliaki yango alors loko tozalaki ndenge wana esprit mabe ezwi ngai nake kosalisa kisi mpona bungisa facture wana facture ebungaki yatuli ngai bon abandi kofuye ngai na kati ya bureau sera fuye ngai na kati ya bureau nga mpe nalongolaki bilamba mpo azosalanga fui partout facture emonani te ntango yo otikali bongo bato oyo baye kosala inspection ya contrôle wana bazalaki baye kokuta ngai na ndenge nazalaki na pilote donc likambo moko ya mabe ndenge madame akoloba wa mwasi na mobali nene ekomaki ntina mokano ya suspension oyo bapesaki ye liboso avant révocation na ye oyo basalaka bongo bazalaka te bazala nzoto mike boye ta yo mpe kuyo ozokotana makambo etali mpe kolave moninga na ngai simon mpo likambo wana esalamaki ndenge wana te excuse ngai mon frère songo pour tout ce qui s'est arrivé alors lokola bango bayoki je crois que okopardonne ngai tokomi kosambela mon cher dudu je crois que soki osali likambo awa na mokili oyo ya se eyebanaka kaka eza lokola expression moko balobaka soki olingi osala mbunda ko bomba na zamba ngani kosala mbunda bato bakomona yango te aussi longtemps que bato bakobina yango baza na mboka mbunda wana ekomonana kaka c'est le cas de monsieur Doudou. Monsieur Doudou, merci beaucoup mais ça ne s'arrêtera pas là-bas oyebisi bapara na ngai me ngai okoyebisa mpe bandeko na ngai nyonso bakamarade nyonso totanga bango epai makambo wana epanzanaki donc okanisa te ke esuki wana mais moi je fais mon travail les amitiés s'arrêtent là-bas mais moi mon travail continue mosala ngai aza kosala na kosala yango oyoki oyozala bandenge wana ata yo limite okolimbisa me ngai yebaka ndenge ozali wana bino ngai akokolimbisa ata moke te otikala na lisungu ya liboso na audience ezala mokoni na biro na ye na recevaka mardi na jeudi naotalo jeudi ata camarade aza ya na ngai yo okobenganaka biso boye papa na mokanda na bino osala bokosala convocation non bon tokolana nsima tokitana biso biso mibale bokoma yango na mokanda bokokoma yango bofundi ezali indi république akotanga na leta tala obima te po indi république osali na mwana na ngai okofuta yango te monsieur Doudou je crois que amitié na biso ezaki amitié na biso mais yebaka ke rapport oyo soki tombi kokotisa yango yebaka monsieur Doudou nayebi te esika wana ozali soki ovanda yango lisusu non mais mon vieux non ezali soki te rapport ekokota il faut tokotisa rapport parce que eza mosala basini tozosala et nous sommes payés pour ça il faut comprendre ce que nous faisons eza te ke tosala complaisance parce que bon asali l'excuse de ça azoko se laver c'est une affaire qui concerne son âme. Oui, il faut que l'excuse de la sincère. Mais le rapport, nous le présentons tel qu'il est. Et d'ailleurs, il y a mon monsieur Doudou, monsieur PDG, vous a conscient. Ce qui est contenu dans notre rapport, tous les armes, on a dit ce qu'on a début, c'est au dossier boyer, vous traitez madame Mouté, dossier vous traitez madame Mouté. Mais à ma connaissance, et il vous a convaincu que nous de traiter de façon objective, vous a
conscient, on dit mais rapport net au salaire. Je ne trouve pas, non, il ne faut pas y mettre de la complaisance. Le travail doit être fait. Non, mais bon, ça n'a dit non, bien de courage, je ne peux rien. C'était une visite de courtoisie, pour rendre l'ami et demander pardon à la famille, c'est tout, qui a été tué. Simplement ça. C'est votre travail. Bien, PDG, lobby ça là au comme on a bureau moi avant, mais comme ça aussi ça rapport au ce serait un peu plus matinal que nous. Et aussi comme bas moi. Nous nous reverrons au bureau, merci beaucoup pour avoir accepté le pardon. Ah, madame. Bon, madame, au revoir. On se revoit. Ça va. Sûrement. Non. Merci à quel. kasi mukasengi pardonner te oyo tuma kiyemo kwa sengi pardon andeli babe na ye oyo asala parce que yo si sikoyo akozongi so na place oyo avandi wana te kasi mutu andimi pardon sengi bolimi ondimi pardon na bungu tosani andimi ye moko na banganga tene kono kota na yo kati yango nyonso ye moto yango akei akei mama parce okofunda po leteation na yo ebebi akofuta kende longba wana yo mpe bolole mosusu yo lepo ewaki kombo ya pdg kesi yo ilongo bale ba pdg basi yango yepo yo mpe mosusu vande pai bon mama biso mpe tokanisi mikolo oyo tokozonga na lupango na biso bien ke esili nanu te mais parti déjà oyo babeti batole kuna te tokende na lupango na biso lokola parti wana babeti déjà batole kama plafond ezali tokotaka ndenge wana lokola courant eza déjà problème ezali te to mikolo oyo tosombi bacouleur totie couleur toke na biso po tozwa courage ya kosilisa yango po ebanda mpe kaka papa na nyona totikelanga congélateur nga tekanga mosango congélateur ezaka moko tokotika moko bongo biso tobisanani yasolo yetenga na famille bono famille ti okamati biloko nyonso ezongi nango basi ozongi na famille biloko nyonso otiki yo mwana congélateur eza ya bana biloko ya kokoma ya bana papa yo ovanda wana nano nga liloba na ngai ya kala ningi naloba nakopesa bino conseil lelo bokomi obenda mikolo mpo na kokende otango mosusu liwe eyaka elobaka te yango na koteya bino lelo na yo mama lokolo ovandi tala bambuyete nyonso oyo ekoti na kati na libota na bino soki natali malamu mpo na longei na yo na fatale yo olekisaki mama nasengi na yo na kati na ndako na nzambe epai tokendaka kosambela bateyaka biso ntango nyonso yo mikitisa nzambe amakisa yo bolinga ye komikitisa te yango nzambe abambaki bino ntina se oyo nyonso bozwaki mpo na longei na yango lelo yo nzambe ayoki bino mawa mobali azwi mwa mosala bozozonga na ndako na bino epai bokokende kotonga mama tika longe tika fatale mama yo mwana na ngai nabota yo oyo atelemi awa aza ndeko na yo boza makila moko lelo soki yo wana mpasi makasi bakolongwama makila yango ntina yo te bati epai na yo boni bokatanga maloba boye bakolongolaka makila ya ndeko na yo bati epai na yo na yango bosimba na liboke na boti bino mi ebele te boza misato oyo mosusu nikola na kobenga mpe ye na koloba na ye yangani aka na likambo te ye na mwasi mekasi madame mama mikitisa soki yo mikitisi te lokola bozokota na mwa ndako ya moke mama wa monene po esi boza mpasi oyo nyonso ekaki na ndako oyo mabe malamu ngai mama na ndeko no tolimbisi mpe yo olimbisa mama kati na ezalanga na problème te problème ezali te
ye mama mpe ayebisaka ye mpe ke ye mpe alati meki ngai nazanga na problème te yo moko ozomona kaka mama ndenge azali wana eloko eza wana mpo yo ondimaka makambo nyonso oyo ayaka koyebisa yo soki olandaka ye place ayaka makambo oyo osalaka nde okondane ngai te soki azali na respect kuta envers ngai te naza mwasi ayaya na ye ekoka koza ndenge mosusu ongo ndenge tozopotana makambo ya babizu tusa me napesaka ye biloko napesaka ye bilamba nakabelaka ye soki azalaki poli mais kuta ata constate wana azoloba natikeli me ye asengaka na ye na malembe te akoya kaka boye na loma kaka loma kaka mama yo moko oyebi mokumbe eyaka na modele betu mokumbe eyaka na midele vele mama yolingi so moto ata azalaki tata mwasi denda soki aye na ndako do nazwi kaka azwi na ye biloko nyonso mpo nazali kokataki ngai melamba nalataki mokola aniversaire nti pesaki nga biloko yango yokomeloko toma biloko nano yango wana bonanga nga natina kozwa biloko yango te nasi nakabelaki na ngai yo napesaki yo nde yo tika miloko nasi napesaki na ngai ate obiki na kopesa ngo kaka na mama ngai aza nanga likambo na pesa ye mama ye nde lofundu nde eleki lofundu atata mwasi nelosa azalaka be boye ata yo moko mama motema nanga lingana nango kaka soki likambo ezali naloba ngo mpe kaka ndenge nazalaka nanga mpe na makambo yango na motema te nazalaka nango na motema te nalingaka soki nabimisi likambo yake bimi nango ndenge wana bongo sikoyo bino boloba nanga kaka naza motu mabeayokaka soki likambo ye nabomba yango na motema esalaka motema kilo libumu kilo kingo kaka ngo nasala nini oza mpe na posa ya libala bongo monokolo oza nango wana kozwa libala mokoni kolandaka ye te eloka azalaka bilobelaka omwe azalaka na nkandala moto te mama yebe yayebisaka mwasi nazaka mwasi na biso nyonso sikoyo asalaka lokola nde biso bato mosusuemengi basongosake kaka oyo eza bokilo ata toswani ezaka makambo mwasi na mobali mama lokola nga mpe navandi awa oyelanga tata mwa moko na mela nabenga bakokolo kuna bakende olike na ye nakoya kuna pa bokenga zanawa elinga nyonso okomelaka yango eza ya baese okomeli yango changement ekozala mpona yo na epai ya ngai na kisongisongi te siboki yango wana merci toli mama apesaki ngai nabosana basango te siboki ebongisi libala na ngai bandaka ata bana momi na tirboki changement ekota tirboki ngai ya molongani na ngai content Oh, c'est vrai, content. Félicitations. oh bongo oyebi te kasi moninga na yo banda komala tirboki Ah bon, Tirboki Buka Balisoloko banda molongani na ngai akomona tirboki babokilo na nga basi epela Déjà, Simbi, omoni mateya no, eboti mbuma. yo mpe turboking ma sere turboking ya molongani na ngai